Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyo kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru meza bino pardon. Jima sala yolo karatakate. Yana benga gayo. Jima mukende. Umela. Bana kin. Ke bana jago zappé so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima mukende. Umela. KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso, bienvenue na numéro ya sika ya magazine na Professeur Mukendi Mulumba pe professeur Mokonda Bonza bazali kosala débat à distance à ce qui concerne économie ya mboka yango KNB sali bino réflexion. Tolandaki à travers le média que le professeur Mukendi Mulumba contredit l'argument et le sénateur Florentin Mokonda Bonza suite à question orale avec débat adressé qui na premier ministre Matata Ponyo sur la situation économique na RDC. Après réponse, il y a premier ministre à la question orale, il y a sénateur Mokonda Bonza quelques temps après. Donc constater que dollar et mati et combinaison internet par mégabyte est réduit mais carte prix n'envoie toujours yakomata. Pendant que le Premier ministre confirme que le cadre macroéconomique est stable, l'inflation maîtrisée. Bas propos contradictoires, il y a le dé scientifique, sénateur Florentin Mokonda Bonza et le professeur Mukendi Mulumba sur la situation économique du pays démontrent qu'il y a un sérieux problème, il y a économie à Mboka. Alors, Tokosenga na les deux professeurs Florentin Mokonda Bonza na prof Mukendi Mulumba. Na place mutu na mutu asala débat na kwa na ye biso na KNB to se porter garant ya organiser débat contradictoire entre les deux personnalités. Prof Florentin Mokonda Bonza peu professeur Mukendi Mulumba pour ba éclairer opinion sur la vraie situation économique au RDC et les autres traversées actuellement. KNB Kinshasa et l'équipe partout le 15 juin. Assemblée na Sénat ba outi ko clôturer session ordinaire au lobela ramakamunyoso pe na septembre ba kozonga pona ko lobela session et lobelaka essentiellement le budget yango to kiti le terrain pona ko sona ba kinaba se biso na session 8 ko si la plénière nini et capturer qui attention na bango ba plénière rebelle le ka ba s'intéressant na ngolo susute parce que ba ibiki makamo bazolo ba salela na bango ngote bazo voter ba loi o izo valoir aka na intérêt na bango moko personnel. Mais il y a moins intéressant, récemment, les interpellations au Premier ministre. Bon, malheureusement, peut interpeller qui est, baloba qui, finalité dans nini, aboutissement dans nini. C'est ça. Landaka mais peut-être na go kanganya sauté mais makambo intéressant inga ezalaki mingi makambo ya biak on azala qui peut parmi ba clients ya biak. Bon, on a parlement, les question, il y a député Jean-Lycée Boussa sur gouvernement. Ndengenini, bango bazali garant, banque centrale a garant, il y a institution financière alors comment bien que comme une faillite, mais quand un peu expliquer. Notamment bah interpellation à premier ministre, na ba vote ya ba loi mususu. Mais en fait, on ne sent pas ces impacts-là auprès de la population. La population se plaindre toujours de votaki batou, bazo qui peut sauter, bazo landa makambo yo totindela on a parlement. Donc c'est vraiment ça l'inquiétude que ça a niveau ya peuple. Nous avons un pays, le hymne national la biso banda debout congolais uni par le sort. Totalement bisonyo son hymne national de Rwaka ba yo kapé coller la peuple parce que le peuple vraiment azo mona utilité kutu ya ba élection té ya na ba
il y a une institution bango bazo voté. Bolandi wana la kina ndenge balobi biso na kanbe to koyebisa bino ba parlementaire esengeli bozala na souci ya ba peuple congolais oyo batalaka pe ba plénière batalaka ba résolution bozwaka na kozango bo na mikanda na ba français c'est bien bozwaka ba décision mais sur la vie pratique bazomona le côté yango ba sengi ba décision bozwaka et ya kapeti na terrain pe ba vivaka yango et en plus ndenge boke ba vacances ezalaka pona ko pe mate ko kende potote mais bokita na ba base na bino po bosola botala ba problème réel nini base na bino bazana yango Kinshasa et l'équipe partout. Coordination estudiantine ya IFASIC ba organiser une conférence monene à l'intention ya ba étudiants et à communication des organisations au thème nango ezalaki la problématique de l'emploi de jeunes sur l'espace médiatique congolais. Et comme il passe na Kinshasa lelo ba jeunes universitaires ba sangala sans quoi associé président et à partir de jeunes Oyazali en même temps notable à Kinshasa Jimmy Mukendi Chimangala Masolo. Totali mercredi 15 juin 2016 na IFASIC et Sika Union de jeunes pour l'avenir du Congo na coordination estudiantine ba organisaki Maman na conférence sur la problématique de l'emploi de jeunes sur l'espace médiatique congolais. Comme orateur tozalaki na M. Jean-Marie Kassamba, DG à Télé 50, Paulette Kimuntu, journaliste peu ancienne ya IFASIC, Adolphe Vuto, chef de travaux, Naemoko Jimmy Mukendi, notable à Kinshasa, président et à partir de jeunes, peu ancien président et à étudiant na IFASIC. Oyo na tourné à l'Obela qui contribution de médias congolais dans le processus de l'emploi de jeunes. Après exposé, il y a chaque orateur, étudiant et IFASIC, posa qui question à bango plus na notable à Kinshasa parce que estima qu'il fallait assilisa. Posa na bango nyonso. L'essentiel les allés que jeune il faut pas y loko moko tozo vivre siècle moko ils ont ça opportunité et belé et que okoyi ko comment boss et entreprise dans yo moko kaka par internet et médias lelo ils ont ça biso opportunité et belé ya koyeba qu'on s'est formé, qu'on s'auto-formé pendant comme monene. Yangwana babenga biso par rapport à l'expérience oyo to sali na ba média parce que ngai quand même na sali moi expérience en moulay na ba média et puis na dirigé quand même ba organe de presse et puis na ba formation musu to sali ba bengi pote to ko partager na ba étudiants na sepeli surtout na ba étudiants IFASIC parce que bazalaki na ba cadeauté formation ko linga musalo zo sala abnégation ko bannir ba anti-valeur kaka ka ya mte même aliboso ba anti-valeur même nulle part ba bilo wa pampa même nulle part mais ce qu'on a rigoureux envers toi-même envers musalo zo sala et puis lingo za la professionnel et les gars bien ya na facile. Nasuka notable a plaidé pour na ba journaliste ebele oyo bazali ko travailler sans contrat na ba médias congolais pe surtout ba patron ya presse oyo ba futaka bango bien te yango asengi na ba institution pe ba association ya ba journaliste ba telema pe ba défendre ba droit ya ba chevalier de la plume pour plus tard jeune oyo Jimmy Mukendi azali ko défendre batu butu pe moi bazwa misala ya kitoko Kinshasa et l'équipe partout. Dessin animé ezali programme oyo ezali adapté pour na bana mekasi na kati nango eza ba dessin animé oyo mususu bana bakoki kotala te suite ya ba message oyo ezala na kati. Magazine Kanbe toza na terrain na commune ya Gombe kosana ba parents ba biso est-ce que batikela bana bango temps batala programme télévisé ya dessin animé est-ce que s'intéresse à appeler un message ou à faire un dessin animé on a beaucoup de parents d'engue balobi. Par exemple, bazota dessin animé na bango na zama misana na mususu. Parce que dessin animé font la bana mayele. Donc normalement na programme on a ndenge les kanaka na ba chaîne tout monde ara. Bon d'autant plus bana mingi ba s'intéresse à nango et tout le monde a bon exactement mususu une partie au bana ba sepela makasi. Oui, en principe c'est pour les enfants hein. Ndenge tout le monde a kango mais ce peut tous okata ko talango to étudiaka. Ya malamu to fandi to accompagner moi na ya mabe to zapper hein lokola ba ninjago est un peu adouci là mais tout le monde a ça ba mystique au sentir que azalaki mutu comme mutuka longue mutuka comme papillon tout ça azubi mana ba tombo tout ça on peut pas laisser l'enfant regarder.
bolandi wana ndenge ba parents ba lobi biso na kanbe to ko bisa na bino ba parents oyo boza ko ignorer na le sengeli boza la éveiller dessin animé za mabete ezali bien za programme o malamu pona bana mais sengeli bolandela ba message nini balobaka ba dessin animé malamu ya kotala ezali loka ba dessin animé ba Tintin ba dessin animé oyo ba beta kamasola bible za ba dessin animé kotika bana batala ba dessin animé lokola ba Dora ba Latin ba Sangoku za ba dessin animé mo kotika bana batala te parce que ba sala ka magie ba mystique za kune belé bana ba kokoma turbulent au mona mona ko na bargo mona zo respecter le susté nyonso on a pas ni acquérir on a ba dessin animé oyo tika en tout cas ba parents sengeli boza la éveiller Kinshasa et l'équipe partout. Mikolo mingi bazalaka na difficulté ya kondima reproche oyo ezali kouta epai ya baleki. KNB Kinshasa et l'équipe partout le lot toza na terrain elongo na Hervé Zaka pona kozwa ba bien bakinois par rapport à déficit oyo bakolo bazalaka na yango comme on a par exemple asala azan expérience ya 40 ans na métier moko boye que moi na mususu abandi asali peut-être 1 an à reporter correction comme on a papa on a koloba yo kolakisanga lote parce que dans expérience et on to sona bakinois sabiso le fait ya kozala mukolo olin koloba kaka oyebi nyonso to ezandenge nini boka bakinois ndenge balobi mukolo oyo mwana mukalo yebisi a corriger na eloko moko usongolo soko alobi ke non na mukolo na expérience azan erreur expérience ne veut pas dire que okomi je ne sais pas nani mais ozakaka muterere ko yela yo mwana mukepe ko ko ide yo au mona pe conseil c'est l'exemple ya like ya soso et pesa mama nango lilako like e bimaka na nzota soso like e pesi mama nango lilako soso ayokite afin de compte insecte bali akiye mkola nzambe te mkola nzambe te maile ya mtunyoso yana experience mkolo même akola ya mkolo mais mamusa kuta nango te ezani bakuta na nyoso kati mwa mkepe ababe ko kujipe mkolo parce que mwa bayi mwa mkabeta mbonda mkolo pa bina na oyo sabango boye mkolo faut akape mwana parce que mwana pe akobikisona makana maile oyo asa onza mapisa ye mukolo aza moto pe aza na balimiti na ye nzambe pe akoki koadopte mwana mosusu ya moke sagesse moko don moko ya sagesse oyo mokolo aza nango mpe mte yango mwana moke pe akoki kolakisa mokolo na radage na biso ya bamongo tolobi te bokele bwansoso bolakaka nyango sadi liki elakisaka mama na ye te beta awa nenga na kofungwama na kobika na kozala na bomoi donc soki liki ezolakisa mama ya soso gete abeta place wana mpo bafungola ye azwa vie pourquoi pas elenge jeunesse ekoki kolakisa mpe bakolo te non mokolo sadi oyebi mingi te mokolo oza na balimiti na yo nayebisi yo ke nzambe mpe akoki koadopte bana misusu jeunesse mpe bazala na sagesse oyo bakoki kopesa yango na bakolo bolandi wana bakina ndenge balobi biso na kanbe to besa na bino mikolo sengeli bozalaka na attitude humble okozala oyebi eloko oza na expérience eloko mongo boye mais na kati eloko oyo oyebi wana continuité nango mpe ezali mwana mokia komemela yo mpe eloko oyo ozangaki yesu kutu mwana nzambe azwaki mpe temps bateya ye elingi kolobaka il faut mutu ozala na attitude humble mikizisa mpo nzambe atombola yo Kinshasa eleki partout. Rédaction ya KNB lelo sololi na ba maman ba ebisa biso soki ovivaka na mobali oyo bozali ba marié et qui azali na ba bien oyo atikala ko betela oli solo te une fois oyebi yango réaction na yo ozala ndenge ni. La vie c'est comme ça, la vie c'est normal, il faut du courage. Qui n'est l'équipe partout KNB to kitina terrain ko akosolola na ba maman ba ebisa biso nini ekoma kosala mibali soko azala ba bien de valeur mon boy soit ndaku mutuka to ba faire moko asalaka et ka ebisa moi c'était eza comportement moi si toni ozo réponse ba maman eza manque de confiance pour ba papa ko sepela abombaka soki abombi soko mama lera ko ya ko découvrir et ko pesa kimia ko zaliso na ndaku te au monde eza malamu te c'est que il y a quelque chose ouais sali que peut-être papa abanda ko bomba mama makamususu bien mama vice versa donc ezali eloko eza vraiment très ya principal eza manque de confiance balobi mwasi na mobali bakosangana bakoma moko sikoyo okomi kosala makambo sa koyebisa moninga eza malamu te il faut mobali eloko nyonso olingi osala oyebisi mwasi mpe soki alingi asala eloko efo ayebisa mobali eza mabe liwa moto ayebaka yango te lelo okoki kokufa
biloko wana etikali bongo mwasi ayebi te mwasi na ye akobénéficie nango te bana na yo mpe bakobénéficie nango te sikoyo etikali kaka bongo bato mosusu nde bazobénéficie nango eza mabe il faut bato bazala bomoko na kati ya ndako kozala ke papa aza na confiance ya mama te yango akomosala makambo en cachet ekoki kozala mpe papa aza mobali mabe yango akoki kosala makambo sans ke mwasi na ye ayeba normalement na kati ya couple il faut mwasi na mobali bazala un nyonso mobali akosala il faut intéresser mwasi na ye mais soki ekomi ke mobali akomosala makambo sans ke aintéresse mwasi aosala yango ya kobatama ya quoi se demander on ne sait pas peut-être que c'est la femme qui est fautive peut-être que c'est mobali ye moko mpe ke azala makambo mabe alingi te mwasi na yeba makambo oyo azosala basi ebele baza baconsommatrice mais soki mobali alingi amata likolo akolakisa yo te il faut landela malembe mpo okoma na mbongo ebele mais mosusu consommatrice yango mibale ebele babombelaka basi na bango basekret wana bolandi bamama ndenge baréagir na mikro ya KNB en tout cas biso na KNB tozosenga bapapa que soit niveau ya problème bozalaka na ndenge moko moko koarrange yango eza te question bodiscute na mama yo ozwa badécision oyo banda kosala bafaire na yo en privé en tout cas eza kitoko te parce que bafaire wana bosala yango eza mpona mwasi na bana sikoyo so ozosala yango ya cachette omongo te keke ezala mabe boyeba ndenge ya kosolola ezalaka bien ezalaka kitoko mingi na foyer Kinshasa eleki partout. magazine na bino esololi na baparent bayebisa biso soki batenaka compte ya bamation oyo batiaka na basérie télévisée mpe na bafilme ya moins de 10, moins de 18 mpe moins de 16 ans. KNB Kinshasa eleki partout lelo tokiti susu na terrain mpona kozwa na baparent bayebisa biso par rapport à la programme tout le monde à la télévision comme on a la chaîne moko baché cinéma série to film on a c'est on a baché annonce moko moins de 10 ans moins de 12 ans tout dans ba parents ba c'est biso ba comprendre ni na annonce on a pas réaction on les a ni ceux qui ba moni annonce wana qui ba kominde ngwali ngo bake na âge wana et pekisa miko mwana a assister donc mutu ya âge wana ko ikotala eloko wana te tout simplement que nos films eza bana mikete boko tala ngote. Il faut sikoyo ba parents ba yebarake ceux qui ba communauté batie au moins ba commis moins batie 12 ans ou bien 16 ans hein donc et pekisa mi pona bato a jouana ba assister na ba image wana na hôtel la série ba commis moins na 10 ans 12 ans a hôtel la film wana te na déplacer ban nga continuer hôtel pour les amabe bango ba hôtel en hôtel batie film moko ezali batie moins de 10 ans natali bana nanga tozana bango bazana moins de 10 ans automatiquement pona effrayer bana te na zapaka na biso bango to changer dans nos chaînes totala na nos chaînes mususu dans la poste information soki to silisi bongo do meka to zongisa mais eza na sens ali ke pona ko frustré bana te na lingana changer pote o eza wana eza moins de 10 ans na ebi maye bazoko la baro lobela kuna na katete peut-être bako tia biloko moko ezali ke pornographique o ezali ke na mers na biso meko simba te ngai na vani na bana eko simba te bolandi ba parents ndenge ba lobi biso na KNB na mopuse to ko bisa na bino ba parents bo ignoraka soki bomoni na film to série cinéma mo ba komi moins de âge ya bana o yebi ke bazana ba mineur ba tie moins de âge wana et sengeli o écarter bana to carrément o zapper parce que ce n'est pas pour rien ba tie moins de âge ya bana o yo zana bango wana peut-être ezala ba biloko moko e frère bana to ezala ba scène moko ya bien te ezana néfaste pour na bana yango ba tiaka nyonso wana alors sengeli o veiller bana bazala l'écart bazala musika na film ya bongo to na série ya bongo Kinshasa et l'équipe partout. Tu remarqué confusion au ezali na mitu ya ba policier par rapport ya ordre oyo général Célestin Kanyama pesa pona ko assainir ville bango bakoma ko boto la ba cheya biloko na bango olia ko benga na bango. Moyen pour vivre yo coco. Priez-vous pour vivre. Article 15 mouvement. Priez-vous pour vivre yo coco. Priez-vous pour vivre.
Kinshasa et l'équipe partout. Le long de la ville, il y a Kinshasa, tout ça, il constate que confusion et salami par rapport à ordre au général Kanyama, après ça qui va policier, il y a Kobengana qui va vendeur en Milan. Mais tu constates que la place, il y a Kobengana, comme Koboto la bango, voire même Koboto la bango, na bambongo na bango. Ce qui va suivre en bloc, va zozong salisuté. On te quitte sur le terrain, tout cela na vendeur en Milan, c'est ce qui est zaponani. Bakumo bimatina ba cité na ba buntsena na ba boulevard. Donc ba mona na chimbo gini na oteka boy. Ba récupérer on nyonso. Tango kolanda bango. Basengi mo atweke. Tango pesi bango mo ala rango. Ba leo si ba paquet chimbo gi lisusu. De soko za gini na 10 paquet, ba ko leur tem sur 6 yo tika sur na 4. Donc perte si perte. La police ça pour nous sécuriser population na ina biloko. Mais oya lelo la police lelo zane ke a komi ko préférer kanga civil na biloko po yepe abika. On est à protéger, mais comme il y a pour habiter là. Les policiers ba komi ba komo na ba jeep okuto kanga bana kulu ne komo kanga biso ba coopéra. Ba kango na biloko ba moti na kalfunga dona kalfunga ndeza bon ba coopéra na ba coopéra ba batondi kuna. Oyibite to boy kulu na tongito ba no débrouiller tant que mutu nyonso nde aluka kama 10 fois donc na ndako. Twana ba charge na bano ya bona ville ba soda ba kango biloko nyonso. Na mutu ba chona caché donc on perd avant il m'a fait faux foutre sous au foot sumbong d'autres lembi senga na général Kanyama pa bango bazotambo na ba général mtatinda rabiso eza biso te atala makambo est-ce que biso to ba population to ba congolais mais comment biso moko ba congolais kumba mbangu na ville okote kande mto okoyiba to comprendre ce que ezani misale ezate mon boy biso mtu to zana bana na fanda na nda una ke yiba na simba lishete obeni na mobilo na na ateka na yibi ke to lobi na ozo ate meme ba 10000 fana ngai ndamu na otika la bana nda pe maladi pe zanga te esunganga bilo pe kanga biso kutu yango donc ba nyokola biso fondo ne to za boto lembi wana boti kolana ndenge bandeko vendeur ambulant balobi na micro ya KNB alors biso na KNB to kosenga kaka na ba agent de l'ordre na biso ba respecter ka ordre au général Kanyama pesa ki bobenga na banka na ville no boboto la bon biloko bozoboto la na babimisela kengo mbongo ba monela kengo pasteur bino bozoboto la bozasu ba agent ordre te bokomo pesa population passe bokomo ko maltraiter ba onde ba maltraiter ba na ba payer ton genre que baza kati ya mboka na bango moko donc bo pesa bango droit na bango si ya moyen bol que la bango esika ba vanda ka ba teka so bomoni ke ba tia ville désordre et alors bol que la bango solution moko eux ko ça bien pour na bango et alors biso na kain bezaka conseil to pesi na ba continue biso bo revoir na eloko na bo tia pe ba vendeur na biso ambulant à l'aise baza population na biso baza ba ndeko na biso Kinshasa et l'équipe Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo pe seka moke gagner ton tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB la photo koseka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo koseka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo koseka moke buka kingo écoutez en selfie Ego d'idée, ego d'idée. La photo, koseka moke, buka kingo. Ego d'idée, en selfie. Ego d'idée, ego d'idée. La photo, koseka moke. Batu mingi soki obenge na kombo ya ekolo na bango bamona yango lokola injure or eza nango kaka identification ya ekolo na yo bwemvula lukama bwamanya tudine bemuka tukaluka lupezuna ya nezo lwa chitala kine l'équipe partout magazine KNB toza awa na commune ya Gombe to solo na bandeko yoso bakino ba bisa biso to constater loko soki mutu mona abengi muninga msusu na kombo ekolo na ye e malo insulte par exemple mtaba ta mulubo ta mungalo ta mukongo
toyebi te bato mingi bakonsevaka yango mabe on tongi totuna si réellement so moto abengi yo na nkombo ya ekolo oyo ozali soki ezalaka insulte ou pas baexplike biso so batrouva yango ndenge nini soki moto abengi nga moluba vraiment apesi nga identité na nga kutu arespecte nga makasi parce que ces derniers temps tozoyeba te nani aza nani soki bakalifie yo moluba babengi yo na nkombo no moluba vraiment si réellement oza moto okomprenaka okosepela mais so oza moto omiyebi te parce que bato mingi bamiyebi te ntango babengi yo tatu par exemple tatu mutambai obengi nga tatu nga naza tatu te ebimisa bitumba kosakana te moto outi mboka to obotami awa na Kinshasa so babengi yo tatu eza mpo bakalifie yo kena oza papa mais yo ozwango lokola babengi yo mboka babengi yo villageois biloko moko ebele olingo mikomisa kinwa na kimokolo ezalaka te eza kofinga te namona yango mabe te comme nazambiaka 100% namona mabe te nga soki olobi nanga moluba nasepeli nayoki neti nazomata na mapata parce que yo olobi nanga moluba mais nga nayebi ekolo na yo te mais yo reconnaître nga naza moluba mais yo nayebi oza nani oza moswahili oza mokongo oza mombala oza motetela oza nani nasepelaka na ngai so moto moluba oh Dieu merci yebi ke naza moluba mpo na nga Moluba c'est un vrai Congolais. Moluba, un vrai Congolais. Aza na frontière te. Aza pe na centre ya Congo. Aza trop fier. Babenga nga Moluba. Soki muntu abengi yo mongo afingi yo te. Eza kombo ekolo nao. Po akoyeba ki oza mongo ou bien oza moluba ou bien oza mutetela. Mais soki abengi mongo eza kofinga te. Mais mingi bakomi okanisa yango soki babengi yo mongo bafingi. Mais tokomo boyela yango po mutu nyonso akomi ozwa biso kaka léger o mongo ekomi lokola mafinga mais eza mafinga te. bolandi wana bakino ndenge bauti ko répondre na micro à Kain alors to koyebisa pe na bandeko mosusu ntango ozobenga mutu na komo par exemple ta muyako ta mongo fo ebaka façon ni obengele pe ndenge ya kozwela yango parce que so lobi ona ndenge moso tosenga ye mutu eloko aboyi kopesa yo façon kobengela ndenge kopesa ekanda omona ngo lokwa insulte mais na bandeko pe o bazwa ngo ka lokwa insulte soki babengi na kombo ekolo nao boyebaka ke eza insulte te parce que eza yango juste ka rappel juste babengi yo ka oyo oza bainvente te bafingi yo te en tout cas to se comprendre à côté wana Kinshasa et l'équipe partout. Troupe théâtrale Le Star de Géry bazali ko fêter 3e anniversaire na bango bo ça va détail. C'est qu'après on a kanda batité. Qui a dit que le Star de Géry comme ça 3 ans 3e anniversaire à le Star de Géry tout ça awa un cercle Malos le 24 juillet un dimanche moko tout le monde bolinganga na bolinga ba star na bino le Star de Géry na beng c'est bino tout boya le 24 juillet le cercle Malos to fêter ensemble fêtons les stars paf 1000 francs pamba habillement na biso forcer na biso que tout avec moi singlé moi gondo moi tataleki alekaki donc tataleki aleka awa na mayalos boya tofula 3 bougies na le Star de Géry yaka tolabe na yo ensemble tolia na yo ensemble tokanga no bafoto. Vous voulez des selfies et kozala eh ben so bonga ti cercle mbalo na monga fula c'est que batu tout ba basele mbo na bumbu so wuti pe no zuka roponga bo se retrouver awa batu tout ba ba lemba ba roponga bo zuka ipeno se retrouver ana cercle malos piscine ali ba photo ali collier ali so bolinga na bilo na collier awa to kosola batu ba uta brasa ba kolinga ba kisasa pe no fete na biso ba chamba sire awa na malos ali na mbongo mukie avec mon gérant papi bon réalisateur na biso Chilo Kassila réalisateur en Zambie après tous les réalisateurs na mboko. Merci d'attention pour accorder qui na magazine à bino ceux qui besoin a besoin va faire la bino culture solo à gauche c'est ce moko avenue et à la numéro 21 la maison d'Orcas Construction chez Mamie d'Orcas Billet Kinshasa et l'équipe partout.